Bambote bandeko na ngana sobolanda la chaîne na bino mimisi unga na pesi bino bambote bandeko. En tout cas, ezopesa pasi pe mawana makambo tozoyoka vraiment ndenge tomonika lewa ya mama na biso vraiment epesi pasi me ngai etake conseilleuse etake mwana nzambe nazopesa famille mobimba ya mama Shako vraiment ba courage nzamba lola amona bango nzamba lola aleka na kopesa bango vraiment makasi parce que eza facile te kobungisa mama lokola mama Shako mama mokolo responsable ya famille na ye donc epesi pasi vraiment yango wana tozosenga kaka na nzamba pesa makasi me nauti kotala video ya papa na biso natali video ya papa na biso masasi epesinga mawa pe pasi vraiment aleli vraiment aleli mingi papa alobi amebengi zoba donc amebengi zoba quoi donc epesi pasi bandeko na yango wana vraiment nga nalingai ka koloba na mokili oyo biso etake bato tolingi mingi makambo ya ofele pe biloko ya ofele soki moto azokabela yo ozomona nde moto wana alingi yo mingi soki moto akabelaka yo te ozomona ke ye aza moto mabe olingi ye te po apesaka yo te akabaka te non bandeko tokeba na eloko wana mokili eza so malamu te kala ezalaka nango soki moto akabeli omoni ndeke alinga anga mingi yango apesa anga me lelo mokili eza ya kobeba lelo mokili eza mabe makasi bandeko tokeba na bakado tokeba yo moto ozaka wana bakabelaka yo soki bakabeli yo te moto akabelaka yo to osepela na ye te fo kokeba balobi moins cher ekutaka cher mingi babiloko oyo soko olingi eloko ya moins cher ekokute yo cher eza pasi pe makotala mama na biso vraiment faute pe ya bango te mosala na bango baponi yango papa masasi amebengi zoba po mosala bapona vraiment eza mosala moya ya pasi eza mosala moya ya pasi makasi bandeko donc choix eza te basala pe ndenge nini me nalingi napesa conseil epesu na bato oyo ezake bazobenga bino bato ya bapouvoir bato bolenda bato boza na bambongo botika koprofite na bato oyo bazanga mbongo botika koprofite na bato bazanga mbongo bato baza na bambongo botika koprofite na bavi ya bato bazanga mbongo eza malamu te eza malamu te na mokilo so oza na mbongo te bato baza na mbongo bakoprofite bakosala donc makambo oyo ezake bango bamoni basala basali eza eloko moka kitoko te makambo ezolobama vraiment makambo oyo na kufa ya mama na biso epesi pasi me biso toyebi te toyebi ke kufa nzamba apermetaka so nzamba apermetre pe te ekokoma pe te donc na sansi wana nzamba aleka na kopesa bango makasi eza pasi kobungisa mama lokola Shako mama Shako mama mokolo o famille na ye bana na ye bazali na posa na ye en tout cas bakonzi pe o bazobenga bino bakonzi ya mboka bandeko bolimbisa vraiment donc voiture ezoleka eza pasi bakonzi ya Afrique bomekaka pe nano kozala na motema ya malamu bandeko bapapa bamama bato bazosala misala na bango vraiment mais bazangi soki tobi tobombaka kaka tobangaka kaka soko lobi verité bakosala nini bakokata motu non mokili eza ya nzambe mokili eza ya nzambe yo ozopema meme na bambongo makambo nyonso nzambe nde motu azopesa nzambe nde motu azolinga motu avivre
eza te ke mpona motu yo lingi ozala na bambongo yango oza nango eza nzambe nyonso toovivre na mawa na nzambe. Botika biloko wana ya koprofite na eta ya baninga mpo nini ke motu wana aza na eloko te nde bino bato boza na biloko boanda koprofite bato. Eza malamu te, eza kitoko te. Moto ya mbongo eza malamu kozala na mbongo me biso nyonso tokokufaka. Moto akotikala na mokili oyo aza te. Papa Masasi aleli makasi musala na bango biso nyonso tozala bana mike tolobelaka yango chaque fois. Malamu boyokaka biso ntango tozoloba peut-être ekosala bino soni mpona nini te boreconnaitre mpe misala ya baacteur oyo bazosala baactrice ya minene, baartiste congolais, baacteur congolais bazomona pasi, baartiste wana bazomona pasi na misala na bango me bazokufa pauvre, bakufi ebele. Eske koyi kopesa exemple te bamisusu oyo batikali mpe bavivre nanu mpe malamu basepela mpe kaka bango nyonso bazokufa kaka pauvre me misala bazosala ya makasi. Totala na bamboka mindele, totala na bamboka ya mindele ndenge bapesaka valeur na misala ya bato wana. Eza musalo ezo kotelemisa culture africain, culture congolais. Me bandeko bazokufa ka pauvre, bandeko bazokufa na eloko te, ezopesa pasi pe mawa, ezopesa vraiment pasi. Mama Shako vraiment nde Papa Masasi alobi akufi atiki ata lupango te. Soki eza bongo eza pasi, eza pasi. Siko courage nini bokopesa na futur na avenir na bano bazokola bajene bazokola basala art. Courage nini bopesa bango po bazomona bapapa bamama bakoko bazokufa ka boye eloko te, bazotika eloko te. Do ezaka lokola ke mosala moko azwaki neka asepela neka na moma wana apres akufi na mutu nyonso babi kolia na motoki na yo bazokufa pauvre, bazozala pauvre. Bandeko ezopesa pasi, bandeko na biso ezopesa pasi. Mama Shako kotala ye boye ndenge aza kitoko, okanisa aza na bamapangu na ye ya kitoko banini me nzoka nde eloko te. Nyonso wana bandeko bapapa bamama bakonzi Afrique botalela pe bandeko nanu makambo wana tokolobaka kaka tokoloba po mokili yango eza nango boye. Bamisusu te baloba te, bamisu pe nzambe asalaka afo koloba. Nzambe mutu ayebi vi ya mutu, nzambe mutu asala mutu na mutu, tokobanda kolobaka. Awa na poto tofandi bato balobaka. Soki likambo bato balobaka basali pe nini na bango bamarche balobi basali oyo bakoki kosala. Pourquoi pas en Afrique? Soki mutu alobi vérité, africain nyonso alingi vérité te, afrika lingi vérité te. Soki olobi na africain vérité ezaki ofingi ye, ezaki omanke ye. Afrika lingi vérité ata mokie te. Africain soko lobi ne vérité pa na ye eza ofingi omanke ye. Mais vérité eza wapi? Na Afrique vérité ezalaka te. Ebandi na bakonzi keti na bato nyonso ti na beglise wapi partout soko lobi na mutu vérité ezaki omanke mutu. Mais Bible ezotelisa biso vérité tokoloba nzambe mobateli. Eza bien te, foko bongisa vraiment musala ya bandeko kopesa bango pe bazosepelisa bino bango bazomatisa pe emsu pe lokumu bamboka. Foko pesa bango valeur wana. Kofuta bango vraiment chaque mois. Eza te ke yo hôpital bopesi bango ndeti ba catastrophe bo bato bazoba hôpital nde bomi mama na biso. Eza te ke hôpital ba kezwaka ba traitement bofele ba kisi malonga te. Non, foko futa ka bango mutu na mutaponi hôpital na ye ake ko sala musala ake kozwa traitement hôpital na mona olinga. Boeza bien te to sepelite ko petre mama Shako to sepelite epesi pasi vraiment epesi pasi. Kobungisa mama Shako kotala ba Papa Masasi ba mikolo baolela baomona donde bazana baolela mama Shako te baomilela bango moko. Bazomilela nde bango moko baolela mama Shako te komi nde komilela bango moko.
po bazomona lobi pe koza ngai no eloko te lupango te eloko moko te batata mikolo bon ko papa Masasi azolela epesanga pasi epesa bato ebele pasi mpona ni kaka africain kaka ovivre pe malamu te tozoya kozwa pe kaka na bamboka bato na bamboka na biso kimi eza te sengo eza tosala toza kaka moto akolela non epesi pasi penda liwa ya mama na biso Shako epesi vraiment pasi epesi pasi tokoloba epesi pena pasi Nzambe vraiment abondisa mitema na bango yango pauvreté au nom de Jésus pauvreté na vie abana na Nzambe fo ezaka musika po soki moto za na mbongo te ata ndoki ata nganga ata nani omonika ki ana nzala pesa nga kaka me moto so oza na mwa mukie na yo jamais pasi eza mabe pasi ekomisaka moto bisenga senge lokola moto valeur pasi tosengaka na Nzambe vraiment songa biso pasi pende eza mabe pasi eza eloko moko ya kitoko te pasi eza mabe epesi pasi pe mawa vraiment liwa ya mama epesi pasi liwa ya mama Shako epesi pasi mitema ezozoka epesi pasi vraiment Nzambe alola apesa penza libota ne courage po mama wana ndeko na ye asiliki aleli alobi fo bokeba bino pe bandeko botikali vraiment bandeko botikali baartiste botikali nano bozwa mayele eloko ya ofele ebongaka te na portugais balobi barato kusta caro donc eloko ofele kutaka cher yoko mono sombi eloko wana moins cher soko ena ndako tamse ko peso musala tamse ko pesa yo donc eko peso mutu pasi parce que ça moins cher tamse ko ekozala ba catastrophe ko peso misale belé po eza cher yo monika ke na sombi en moins cher mais tamse eloko ebeba babongisi ka bona tamuke donc moins cher ekutaka très cher fo bozwa mayele bandeko obe bosenga makambo mosusu ke bokeko ofele oyo eza bien te tande bozosila bandeko tala ndenge bozosila mage mingi bokofinga bofinga ta bofinga bofinga biso toolobela bino po toomona musika toolobela bino boomona ka mbongo bokebisa ba ame na bino te bozokebisa te eloko motu eza vie eza ame moto mbongo eza eloko pamba mbongo eza eloko pamba mbongo eza eloko malamu me na miso na Nzambe eza pamba na miso na Nzambe apa to limitaka Nzambe te ke naza nango te na ke kaka bwena yiba obe na kotanga ngo be na ke kai pe baninga pe ba okende po Nzambe to limitaka Nzambe te Nzambe aza capable soko za na ye oza na nyonso mais soko zangi Nzambe limité Nzambe ozwi biloko ana nyonso te liboso na yo ya intelika ko sunganga okozala desi un jour toza desi na hôpital wana ta msusu mama Shako akenda ki hôpital na bango monde ndeko na ya azoloba o eza maloba na ngate eza maloba ya ndeko ya mama Shako na ba comédie mususu bozwa mayele bandeko botika biloko ana ya ofele bokoya kokufa ka lokola basoso se bokufi mingi ebele baliwa na bino ezoyebana te eza nini ezoyebana te botika na bino botika bokeba bandeko bokeba vraiment eza pasi pe mawa na sali video ona pasi na motema eza pasi mama Shako vraiment pema na kimia Nzamba lola mona yo Nzamba yebi nyonso amonaka pe nyonso soka permettre iye moko ayebi me Nzamba monaka nyonso pe ayebi nyonso ezala mokano na Nzambe soki eza ya muta mokili Nzamba yebi nyonso ye muta za kolo ya milimo nyonso ata bato mabe bazosala bato mabe me Nzamba za kolo ya milimo nyonso Nzamba za kolo ya milimo nyonso. Courage la famille, courage famille à mama Shako, courage ba comédien nyonso, courage na batu nyonso. Biso nyonso peto ana pasi po totala mama Shako asepesa biso. Donc courage na mutu nyonso. Bobo sanate ba les amis, bo s'abonner, bo commenter. Nzamba lola ko pambola bino. Merci beaucoup tokutani na prochaine vidéo. Soki Nzamba ko garder biso vraiment sous sa opesa biso via sika. Tokoya sus kosala ba video. Merci. Tokutani mbala sema. Ciao.